Active Media, aimez, partagez et abonnez-vous. Jani Fra Uchokufa depuis akufi tinenge bembeke na Kinshasa pona yo poto zo kita osolate na moment osala analyse ni na ba kobandaliwa na tinenge bakekunda. Bon, analyse eza makasi bazo kondani mwana mwasi mais nga na mwana mwasi aza innocent. Na ndenge ni Active Media. Bonani parce que bolingo eza ke lengita bo sangisa nzoto na débit. Mais tant comme ba charge commis et comme dépense. Déplace comme bali faut nous comme ça là. Active Media. Que biso no toza ba capote biso et comme la biso que moi na moi si pas yobino que papa na posa ga se pelisa no ngai. OK. Vous comprenez ma moi si noti. Oui. Active Media. So lingi mobali no faza moi mobulu kalinga linga basi sala bi ko basi balinga ga sala bi po mukolo boboyana webi déjà ki ba remplacer nga jo ana ni bongo tambolelaka. Active Media. Parce que moi ça ça quoi code il faut décoder parce que bolingo ezaka mambongo te ezala mambongo solo na donc soko solo li bien moi si muso ko zala pe ba mibali babanga ka mais ma solo na yo moi si faut solo la ne kaka. Active Media. Biso niti nga biso bato niti toza na ba nebele na poto oza obligé lukaka mbongo chaque jour. Vous comprenez oza obligé ya ko donc na poto ba dépendre pas moi cité. Active Media. Moi si mususu azali okutie na bana yo komi papa okomi ne garder to baba gardien ba mibali yo bazala no OK akuti momi moko afandisa déjà idéologie staff banini okuti na ndako batu mobali azalaki wana kenda mambo kendela yo yebite yo tango komi kuna yo ningo dinda mo kende te bongo te. Active Media. Nanga emta prononçaki Félix président Oui. Nanenga normal cadre to loba toza trahi na ba politiciens congolais. Ba kopo boyebi ndenge le kaka bino dotako bato bakufaka na Congo nzoka bosepela na bino. Mais ce que boloba biso to sala boy pourquoi? Active Media. Waze kwa saki mpiaka na stade mais ache yo arena sala 7000 places. Défiant mazo sala yena na. Sikoyo soki tolobi vérité vers écrivain à musicien te. On est la vérité. Bato bakola loba do loba nante. Ve vraiment banda musique ti sikono nous ver yemba te. Active Media. Aimez, partagez et abonnez-vous. Bonsoir, bonjour. Eso dépend de la Ernie, nous allons dans biso na 4 points globe terrestre. Ouais, émission na bino question time. Eza ming émission autre de la kamakambe tali mboka na biso Congo démocratique. To sala banalise makam nyonso tezoleka na mboka na biso na émission na bino question time. Question time eza présenté na ngamoko mission no aspect spirituel. Bopeto na nzoto pe na molimo na uti Congo pona makamba tsaka Congo il fallait bakunde le 16 mars mais tokei na Congo tokendeki batebele ba Piranson ba maître Sampino ba Sandra Bumba mais tozaki ebele ba Coltan Noir tozongi parce que date wana ba pesaki et salamité ba pousser on a date ultérieure yango toza kozela na saki émission moko na lobaki pourquoi chaque Congo akundami na date wana il y a le 16 mars c'était ezali problème ezali na ministère ya culture to yokolobela ngo penza te yokolobela makambo mususu batualité mususu. En plus de cela kaka na ASTV Media na yambaki Christopher Ngoyi azali coordonnateur numéro 1 société civile ya Congo mobimba na yambaki a expliquaki makambo nyonso tu oyo ezoleka na mboka na biso soko lingi otala émission wana otali yango ekozala mpenza malamu mingi kasi nazongi awa na Londres na kokutana na collaborateur na ngai oyo tosalaka ne ba analyse oyo nabengaka opimeki triple leader opimeki asaka ba analyse poza kosepela na ba analyse na ye nazongi parce que makambu eleki ebele na mboka même makambo atiaka Congo ezaka information Jani Fay information nono atala information kasi information ezali ndi ya mboka bauti konome premier ministre ya sika opimeki boni santé Ça très bien malgré Bamatanga. Donc, mes condoléances à la famille Kambala. Autobungisa maman na bango. Na pe na pesa ma condoléances famille Kambala mobile. Et puis nga moko pe maman abotingai. Donc naza maman pa za éprouvé. Donc mobali na ya kufaki o babe na biso benga drastique tati. Donc loko la za mundele, mon besoin de kana ki mundele donc mouvement to ya na mingi na communauté ezati. Vous comprenez? Merci ministère d'Aide Nicolas Saké. Mobali ya mama na bango na bato bayebi ya mama na bango te ya mama na ngai pona zanga mona za fine ya mama na dio mama do mama abotinga mama boti step mobali ya mama bango papa na bango abaki mundele wana
auti kokufa moyeba mema makambo na communauté ezate opi me boni London ezelengi kitoko taka triple leader azalaka na mboko banzembo asika pe utaka kobima na senga na bakongole nyonso po bayoka musique ya mabe ba konya koyoka ka musique ya mabe et puis musique ya kala na senga bino bokota na plateforme beta opi make people officiel obi HOPY MECK PIPO soko betiango oyoka banzembo angesi ko Congo pa ko yeba banange donc masolo yango na banzembo kitoko ya na kati me ba matango toza nango soki tolekisi ba matanga soki ba matanga eleki nzamba opambola nde toya na ba publicité banzembo ko neti nzembo musuto sali you don't mind rumba moko to betiango na anglais na lingala et puis to yango na anglais donc elengi merci ningelengi opi meke toza lelo mamba politique mais ekoy mamba yo arena faire a chede mais waze kwa pa che mais yo chate etonene avant qu'on a répondre mamba yo arena na pesa nazo bendaka nazo ko interpeller ba fanatique ya musique na bande comme parce que moninga lo laza musicien plus et puis entrepreneur ba te belé ba lingara mingi ba utiliser quoi shop et comme ka plateforme ko fingela ngai comprendre ba utiliser quoi la shop quoi mundu ki moko boye ba sala so dans sa promotion musique ba finga teka kwanga na yo teka makabu na yo même ça ba OK omoni poto ni to fanda na poto awa musicien to acteur nyonso afanda na poto bakindaka kayu wana basala yepa mindelo baba na bisala nga naza boss na kati ya mboka oyo naza entrepreneur oyo nasalaka yepa na nga naza pe na bato basalaka yepa na ngai donc musique ezali tozosala musique pona ganani et puis tozoteka parce que awa na poto toza lokola bamisaki chassa te qu'il faut nayemba mishonoka apesa ngai nakota na biro songolo bapesa ngai tozala bamandia te awa ata soko za na succès na chassa soko ye awa ata mwasi abengisaki yo bato tete tomona babengisi bango me fokota kayunde po futa ba facture na yo ne yango moni ke opi aza musicien et puis plus entrepreneur donc naza na droit nateka pondu nateka makayabu nateka nani pona na continuer ko vivre vie on nazala na bana na mwasi nanga et puis nanga mo pe na vivre et puis la musique est toujours connaît kozala kitoko donc bato bazo utiliser shop nanga pour ba comme la plateforme na ko finganga na lobi yango epa na bino pour ba leader na bino so pe ba na poto so ba kota kayuke ba kobenga na bango masolo yango na merci mingi masolo yango na opi meke kozala entrepreneur oza musicien eza mabete nga pe naza entrepreneur businessman mais naza artiste musicien ya gospel so otali ba Kanye West azali aza musicien mais aza entrepreneur ba compagnie à danger otali ba Puff Daddy ba entrepreneur musicien mais ba compagnie à danger problème ya na mboka na biso office là au moins ba musicien congolais na lobe loko ba musicien congolais baza ba musicien pauvre na Congo musicien riche ala kate po ba vivaka na matolo yango mona lelo ba musicien na biso bango tout tendance confondu so atiki musique et comme maman Denise maman Liv président de la République parce que bazala ba source mususu ya mbongo te ndenge to mona ba musicien américain ba musicien nigérien baza ba artiste mais baza ba entrepreneur baza na ba action na ba compagnie n'invite sur moi baksani nana ba kisaka kezali ke tant ozolo ba musicien congolais omoni bato baye na poto toza na bato baye na bato ya bato baza important te baye trop na poto bato baza important to tiki bango na Kinshasa et puis musique yango ningi to kende nango ozomona neti lelo na peso exemple uto lobelo ko moko ya Chaka Congo oyebi ke Chaka Congo bazo kunda na bango ete pona makelele za makasi te parce que comment bato bakufi après bazo kunda bango po makelele za makasi et puis biso ba musicien tokota combien na kesi ya Congo pona ke soki lelo ba musicien ozobi babeti bazo beta ba arena mais soki ekomi bakufa ekomi mama Denise maman Olive président nani tatani na marambo photo tikango il faut tikango et puis na la politique pe biso pe ba congolais le biso nyoto ba congolais en général biso nyoso to komisa neti libulu ko kundela mutu na Congo veut dire e bani na ba 5000 ti soki bani o tene mutu so ba kufi mutu nyonso azala na facilité ko kunda ma facile cercle ezala na priase libulu pe ezala na priase donc eloko moko tolakisa biso bakongolais do tokomisa na libulu place akokunda mutu donc tokomisa ngo impossible mpo mutu soki akufi ekomoluka il faut l'état ayakokundaka biso ne eloko mpe ezoboma yango wana merci mingi tokofandela bango mpenza te mais meki ataka artiste musicien balobi eza makambo bayo arena
est-ce que yo boko tia yo arena pour faire atie deux fois atie na Suisse waze kwa pe marga saki mpiaka na stade de Martyr waze kwa pe atie yo arena pona yo nanu après répondre nanu ba yo arena ya waze kwa na ba faire gola na ba tumusu nga nazo senga ne na ba congolais ba kota na plateforme opime pipo yoka nga na ba consommer nga to na ba congolais te vous comprenez mukolo ba congolais ba ko consommer nga ba yoka musique on va beta ba yo arena na to doubler ngo parce que tozo yemba na anglais s'il vous plaît rumbe komi na anglais de rumba o bango ba beta ezo suka na Kinshasa batakini ba yoki yango ba étranger ba yoka ngo lingala nani o rumba ezo katisa na ba frontière de mukolo congolais ko pesa nga chance na opportunité au moni ba congolais ba tala biso bato ba ngaka bonne musique na otinda bino ka na plateforme boyoka ngai soki boyoki ngai fitir na ngeza na maboko na bino bino nde boko yeba place mo memangai ngana koloba ngana ibi ba monzamba bomisi linga liboso te na ibi peuple congolais ba bombeli ngani liboso parce que biso tout tozobetela ka peuple wana peuple na biso non bayoka ngai et puis ba yebi place ba kenanga en tout cas biso ta to bato tia ba date to koleka peut-être wana merci mingi parce que ba date eza pona mutu nyoso mais waze kwa saki mpiaka na stade mais atie yo arena sala 7000 places défiant wazo sala yena nani sikoyo soki tolobi vérité vers écrivain à musicien te on est la vérité bato bakola loba toloba nani te vie vraiment banda musique ti sikoyo no vie yemba te bato te ba biso to sepeli vous comprenez mais ba texte na ezalaka bien vous comprenez no vie vraiment to yebite soki azala adversaire à faire et pour soki faire asali boye ye pas landi na mona te fallait asali vers landi ye ka landa ka faire na comprendre na TV au boya ga leki na o faire to neni no wana vraiment la vérité mais na ndenga musique au monde Congo la place moko pour azer quoi vraiment n'est pas bien n'est pas bien OK c'est ne tout ba beta la musique bien ye ka soka ataye na vocal faut ebeba na ba dance ne abina ga wana donc toka obina c'est bon mais ko yemba na nani en tout cas vie tikela ba leki no basala mambo wana soka osala donc akosa ni peu plein merci après na ba fanatique na neti masa na ngoto mona tout à l'heure Isaka Fando mais musicien na préféré na Congo za waze merci musicien préféré héritier atana ba uti ko bimisa album na ye ebimi mikolo pona yo oyoki yango ndenge nini bon moni héritier watana ba album c'est bon quand même a imbi très bien mais atika nga orgueil hein ata deuxième ndambo a oloba nde mingi a oloba mingi ndango tozoloba musique ya rumba ya ba congolais bayemba ka biloko aussi bayemba babandeli yango wana kaka musique ya sika soko lingoka musique ya bien ya sika pesa chance na opi make people HOP yoka rumba raquette ne lelo na senga na ba congolais au comprendre na senga na ba congolais bo pesa nga chance d'opportunité beaucoup dans la plateforme ya opi make people boyoka so boyoki bino boyebisa ngai au comprendre merci de comprendre Janifa uti ko kufa otozo kende na ba nouvelle en bref otokota na mama likambo ya politique Janifa uti kufa depuis akufi tindenge bembeke na Kinshasa pona yo potozo kita osolate na moment osala analyse ni na ba obandaliwa na tindenge ba kunda bon analyse eza makasi bazo kondani mona mwasi mais nga na mona mwasi aza innocent na ndenge ni innocent papa to fanda na poto biso to fanda na poto to ebini basi na biso nde loko na auto loba liboso omona poto biso neti nga biso bato neti toza na bana ebele na poto oza obligé olukaka mbongo chaque jour vous comprenez oza obligé ya ko donc na poto ba dépendait pas mwasi te vous comprenez biso peut-être to ya poto sika to bota bana mais to diembela na basi te ba pesa biso ba doki to fandela basi te ke yo fa fandeli mwasi na poto so ya soki mwasi di point faible na yo basakani na yo vous comprenez na ba foyer nyonso ba problème ezalaka mais to ko ba fanda te basala émission mwasi asa mabe nani mabe bani basi mabe bazali ko le calendrier bazali vous comprenez biso ba mibali basala mobulu o basolola na basi bela poto biso to na expérience ya basi ya poto na mona mabe mona mwasi asalite vous comprenez na poto soko lingi okufa na cadre bolingo te soki boboyani na mwasi elo osala oluki mwasi mosusu o changer vie obosani mwasi wana parce que soki ozozonga kaka disika yo zalaki opona bana deno ko kufa otika biso opi question mo ngi ko hela yo mingi poto na Londres na mona batu ya Londres to Angleterre so aboyani na mwasi ne awa mama bana na ye akeko zo mwasi na Paris ou asabota to na Belgique a commencé la vie kuna est-ce que
ezali malamu kosala vie ya ndenge wana to oyo aza na Paris to Belgique aye kozwa na Londres est ce que mpo na yo relation wana aluka kaka na Londres to akoluka ne mpe libanda bakomi mobali akendaka mwasi akendaka mpo na relation wana omonaka ngo ndenge nini? Déjà d'abord soki déjà komofuta ticket mpo na bolingo donc mpo omona mobali to mwasi amona donc conseil topesa ngo deux côtés parce que mikolo oyo toleka ekomaki basala oyo bango ah bajo a Londres boza bafojo bajo a Paris nde bango papa biso toa bakongolais toyebani tosololaka bolingo ezalaka best meilleur bolingo ezalaka na dialogue faut koyokana ocomprendre soki ezali bolingo eza bolingo soki eza sexe eza sexe soki ezali kimasta donc faut communication tozokonda bolingo eza neti na bolingo ya mwasi na mobali na poto eza neti bolingo ezali ta bokutani makambo yo koloba parce que moi ça quoi code faut décoder parce que bolingo ezaka mamba mbongo te ezala mamba ko solo là donc soko solo li bien moi si muso ko zala pe ba mibali babanga ye mais ma solo na yo moi si faut solo la ne kaka moi si ba solo la kane kaka faut convaincre donc moi ça quoi code il faut décoder donc ezala neti ndemo cholo bati soko tango chaki litoi soko chaki litoi na mbongo donc il faut bolingo ane keleka mbongo soko chaki yango kaka po na sexe bolingo wana bolimisa biso na terme bolingo wana pe ezali mwasi abikaki oyo alingaka po na bolingo balimisa biso tozosola bosolo po bato babika po bato babika soki bolingaki na bolingo ya motema omoni na mboka oyo biso nango explike comme topimisa ngo explike bato clair explike trop biloko moko oyo ya bolingo nde ezotambola na poto bolingo soki ezali ke biso no toza bakapote biso ekomelaka biso ke mwana mwasi mpe ayobi no ke papa na naposaka osepelisa no ngai okomprendre maa mwasi no te olanda ngai babolingo ya bongo na poto existaka esalama eza mbongo te yo osepelisaka ye komema ye kaka na malinga kaka okomprendre mwasi mosusu azali okuti ye na bana yo okomi papa okomi nekate to bagardien bamibali oyo bazala nango ke akuti momi moko afandisa deja idéologie staff banini okuti na ndako ya bato mobali azalaki wana akenda makambo akendela yo oyebi te yo ntango okomi kuna yo olingi odindama okende te te ebongo te okomprendre do fo oyeba fo tozala na balimite oyeba mwasi yo ozwaki mobali akekuta mwasi avai na ndako mwasi azalaki na ndako na bana na ye papa bana si akenda yo sikoyo kofanda wana bolingo wana ezalaka soki yo olingi sikoyo neti okangama na bolo yango ke momi yango okomise ya yo fo oremplir bacondition ya ndako wana fo bamiliki osombaka fo tikaka bana na classe fo okontribuaka na courant mpo nani parce que bolingo ezalaka elengi ta bosangisa nzoto na debi mais ntango ekomaka bacharge ekomi sikoyo dépense nde place sikoyo mobali fo luka mosala mwasi azosala bosangisa mpo ezalaka mwasi azosala mobali azosalisa bosangana bolingo tozala conseil na opesa mibali wana mobali mwasi asaka bwana mobali ne ye ondingama na ndako oyo akuti bana bazali conseil na opesa papa ezaka de soki deja masolo elali donc masolo soki elali kozongaka place yo utaki te conseil akoti libala nde akuti mwasi na bana na ye akoti anganzami papa na sakenda mibali ya bongo sikoyo ifo po bafanda bien sikoyo conseil na opesa bato miso bafandaka na bango soki arespecte badroit na bacondition arespecte yango fo korespecte opesa mbongo gaz courant caillou bien ondimi vraiment mosusu mpe tomonaka ke ondimi vraiment mwasi azala maître na yo mikitisa to swati soki vraiment oza responsable okokóma na contrôle ya makambo nyonso tu banini ocomprendre oyo bongo tomonaka ke ye akoti avandi kuna mais mwasi moto azolatisa ye mwasi moto azosala ye nyonso me akendaka kotika bana na classe kotikala bana na ndako mwasi akendaka kayu eza mpe bolingo yango mpe ya bongo mpe ezali bon eza bacirconstance eza ebele bandeko na banda tokobanda kokondani nyonso tukopesa mpe conseil na nyonso tu te bato mosusu bakota bongo bafandisa idéologie ekenda mpe bafanda bakenda mpe mosika bato mosusu bakenda bongo ebebela bango mpe ebebana donc moto akokondane na mama bolingo azalaka te bakokondane mwasi bango mpe baza na baproblème ntango jibe mpiana azwaki problème na mwana nsuka tomonaki baespere bana basi babimaki bafemme forte babimaki bazotuna mwana mwasi wana badevergeaki yo ndenge ye bango bati wana mwasi nyonso aza na histoire na ye ocomprendre lo ndenge moda makambo ya jani bana basi oyo bazoloba ebele estce na bandako nango bamibali nango baza baresponsable bango nde banyokola mibali te
to bango banda bakoma na poto abimaka na mobali moko o comprendre donc masumu so tobi ndenge na masumu nyonso bana Israël c'est maintenant masumu nyonso bakola tango na lambrini te bakola taye masumu nyonso ya basi ya poto basaka mabe na mibali balati sango lambrini mais omona bato ba ndire bango banyoko la biso bakolo poto biso nde bapapa po biso to bapapa to na bana ebele na poto comprendre biso nde to na expérience nga epa na ngai na pupoli masumu ne to longoli yango aza akite o comprendre aza akite donc aza na masumu te eza bolingo soki esimbi te tambola tika mona mwasi akonye vine papa pesaka chance na mwasi bozalaki na ye so bosilani akontinue vi na ye yo mpo konye vi bakopambola yo mais soki mwasi yango ya yo ozokonye kolanda ye kaka seke so na teli ozopesa jani aza na foti ndenge napesi foti te jani akondane te bosava aza na erreur ya kozonga parce que omona shopo nde toza na bolingo tokunda bato ebele biso okomprendre na kati ya banda nasala shopo oyo nasala ngo na 2012 toa 12 ans tosi tokunda plus de 25 personnes na mamba bolingo awa na kati ya shopo oyo bato ebele basaki na bango bakotika yango awa tokunda bato na bolingo omoni na bolingo na poto soki mwasi aza na apoli na bolingo akrakaka mobali soki akoki bolingo te yango tosenga mama so olingi mobali nofaza mwa mobulu kalingalinga basi esalaka bien ko basi balingaka esalaka bien po mokolo boboyana oyebi dejaki bakoremplace nga jo anani bongo etambolelaka epuis ekozala mpe mobulu oyekota mpe na bolingo moko po okangami donc maître aza te espere aza te na makambo eza na basi mwasi mosusu akopema pa atala émission bo nalongola chapeau ya posala mwa bien potalaka wembedon déjà oyo spécial nga kaka bapesaki yango ata fédéral ana yango te donc na mamba bolingo spere aza te okozala mpo oza prêtre bakaneli yo na momi moko boye atie lolar azwi yo mpo basi bazala soki azwi yo asentire azwi yo nga naza espere biso toza espere ya makambo biso toza bapapa na moko comprendre donc bamomi oyo balinga bayokisa biso pasi na mboko bakoka te donc nga so otikali na bana otikali na bota bana misusu nga atambola bongo donc toza na temps te ona babondelo be biso indeni batere wana toza nango te mpo na boyi nakufa na bima victime ocomprendre donc mwana mwasi wana bakokondane ye te na cadre ya bolingo donc mpo na opimek labrine asukoli alongoli masumu nyonso olongoli yango masumu nyonso labrine akomi labrine opimek oyebi ye te mais adefendre awa alobi ke oza na défendre ye te ana foti te bana basi papa nga so otuninga na 2001 basi oyo nabima na bango nayebi bilongi na bango te so obiminga na 2004 nayebi te tokende na place mosusu omonaka fille moko atuti yo botuni yo ndeni yo se banga su te yo nani ote na 1900 boye nani webi bamakala ti omoni otanga banido biso toya bato ya bongo donc mutu soki bosilani na ye pesa chance na opportunité awa nga nazoluka mwana nga bota ya japonais okomprendre mama na kima na mwana japonais sikoyo tonamemi makambo na armée ti armée sikoyo mwana na ngai tala dragaki mwasi armée ezalaki te tala tiaki libaya armée eza ntango nasalaki démonstration mpona bima peti na mokili mpo nde tozalaka wana mpo tobota bana ezalaka mosala makasi soki oza moto alokuta fo kosa donc ozwi makambo osali ose transforme sikoyo na minute oyo armée ekotima mpo mwana akosi 23 ans nga na besoin armée mais nga na posa na récupérer mwana nga na contact awa na mboka oyo soki obungisa moto ozoluka na famille oza armée azalaka involve ya kokota bakobenga ye baza na katikati yo ye bokutani banani okomprendre donc bana na nga nyonso na ba contact nango ka petit wana japonais kaka ye kaka nde nasala oza papa malamu parce que mpo na nzela te akola mpo na nini mpo mama nano tout à namona mama na ye tout à namona mama na nazelaki nano akola apres naluka pourtant azalaki mineur mama nano kende nga likolo nabaki problème eza te natiki eteko petit aza na 23 ans nakomi sikoyo na droit mpo akomi déjà mokolo naa sikoyo naolukisa desi nalukisi ye armée déjà c'est contactaki ye kala tro te nazwa petit nanga japonais merci mingi opi oza papa malamu mpo bapapa mosu abota bana sundola mais yo ozoluka bana na osangisa bango félicitation tokovanda kaka na jani te tokota mpe na masolo etali mboka président Félix olozonga te fo tokanga mpe chaka kongo papa bon chaka tokobeta lisolo ve chaka te yo uti na kishasa nga na boyebaki yo ke
ke bakunda ve na mosiko obichaka bakundi te pwani bosa makelele za muke boloba na se boloba ni comédien kasi ba comédien to moni mobilisation ba comédien pour na ndeko na bango mais tchaka Congo mingi ba taxer musique mais ça yazaki artiste à danger mais mobilisation ba musicien moko ta lobeli tchaka Congo à part kaka Lofombo Golf du Kando Guy Moller et Sili ba musicien nani baza ba musicien o ba lobeli na Congo beno ba musicien ba telema et l'autre côté pourquoi na osenga na ba musicien o ba na succès o ba obeta ba arena o ba ocha ba date botika na l'état pema bo pemisa na l'état bato ba ocha ba date bato ba beta ba arena bato ba na succès o ba beta na bar boyebi boza ba nani na tanga ba komo la note pour la publicité to na pour ça bino nde bozwa charge ya matanga oyo n'est-ce pas bien soki vraiment musique ezaka na succès eza métier bien na Congo to senga bino botika na l'état pema mais bango bazola ba ke ba musicien no tangi basala Congo depuis tchaka Congo kufi moko ta pesa ta condoléance na télévision même collègue la famille bango bazo ba ke président pesa ki $50,000 o mokile pendant ki marai azo ki $15,000 atika la famille $35,000 mais bango ba akundaka na $35,000 mais cotisation ta musicien moko ata 100 francs to monité siko Micho Bolimbisa na bi rezo poser ba question so ko kunda mutu na Congo ko kunda pamba comment to ko koma na ba un pays loko na Congo to ko na ba niveau moko toza incapable ya kokunda ta mutu faut l'état kaka c'est normal te ba musicien mingi ba musicien parce que ba musicien déjà za coutume c'est mesani so kufi ministère de la culture mutu kokundo parce que so ebe les formations de papa makunda na plus de $1 million Lutumba kundama na plus de $750,000 Mabele liste $300,000 ya papa Lutumba kundama na $750,000 voire même aux hommes ba musicien ko ba JB piano ba ouais rançon na so senga 30,000 pour mettre na matanga ya Simaro Lutumba donc est-ce que tanga Congo ba tumusu tanga la lobike ba kundaki Lutumba na $750,000 yo comparer Lutumba na tanga Congo to comparer te so ba kundaki Lutumba na $750,000 $150,000 $200,000 pe ko kunda tanga Congo so ba kundaki papa na $1 million $100,000 $200,000 pe ko kunda tanga Congo au président pesa ka titre personnel et nous on a ça au pire ça dans la compagnie au kufi bamasa ba cotiser compagnie pesa mbongo te lokwa bamasa ba cotiser na éviter place on kolobani oya tchaka Congo ekomi amertume ekoti motema mabe ya ba musicien ya mama ministre culture motema mabe eloko ezo ça pas si tchaka atsali trop pour na bato mari bana ko finga vie mais vie asali trop bana ko assister bato nyonso siko donc bazo futa ene onde ko futa ne ba futi et ça dans ça na makambo loba pona mambote et ça la passe na mboka ndoko la Congo libulu akokunda mutu na cercle oza lango ezali mabaya toko komisa mboka toko komisa ngona niveau oyo organe ko kundeze loko moko oyo l'état faut atala ngo ba kitisa ba prix bato basa baswa ba site wana banani faut ba contrôler ba prix so ba tamo libulu $200 $300 mutu nyonso azala test ko so mutu akufi oleke balukaka nano mama Denise président Fachi maman Olive Kabila Kabange Rais ezalaka suboye te so mutu akufi chaque organisation bazwi charge na bango bakundi mutu na bango et puis ba musicien nde babimisa bango boye na ba musicien congolais ka futa la taxe misa congolais futa taxe mais pourquoi bazana nyongo kutu na pourquoi si comme ministère o ebibisaka ba mbongo na ba o eza ba bêtise papa. Merci mingoza ma bêtise to vanda anate opimek siko opimek président nommé premier ministre et là on nous s'attendre nomination na premier ministre zo ki amwe ndenge nini et là on nous s'attendre pe la premier ministre wana sala bon na ça que congolais attaque congolais to ngana na plaisir te par rapport ndenge politique a Congo kende pour na bolingo Congo na no parce que toza trahi na ba politicien na biso to senga na mama so ya trahir biso mi démissionner avant bandabolo mais so ya trahir biso te mama to senga no wana musala ebele ya usala la kisa biso vraiment ko oza mama corriger batata place batata ba kokite biso mibali to sala batata to sala peka bana parce que muta botaka biso ezaka bino ba mama donc yango to senga vraiment na mama en tout cas mema Congo liboso to za na posa yo yako ça la qui ça moi différence tout le monde a moi changement
na makambo nyonso tu mama nde eloko tosenga yango wana kaka. Merci mingi opi alobi mingi te apesi ka conseil opi meki tomona nanga bimi asali mitingi na Ruchuru asali meeting tomoni bari magie bata PPRD baza ko rejoindre ye meeting epesami azo défier gouvernement mpona okomona meeting wana olobaki nini nanga ye mutu apronosaki Félix président oui. na ndenge normal kade tozoloba toza trahi na bapoliticien congolais bakopo oyo boyebi ndenge elekaka bino dotako bato bakufaka na Congo nzoka bosepelaka na bino mais siko boloba biso tosala boye pourquoi so boyebi eza boye oyo eza théâtre siko bato bakende rejoindre bango boyebi bango pourquoi bokangi bango à l'avance te bozili bako rejoindre bango parce que toyebi ennemi ya Congo toyebi mais siko biso bakongolais mesure nini tozozwa bakoboma biso mikolo elekaki bake basorganize bakoya koboma su bato après tozonga su toketelema susu donc non comprendre niveau bozozo ba biso peuple eleki likolo to esala bino ndeni na opi merci mingi ozokiti mongo po ozoloba na mawa na motema na pasi na sentir yango mais opi eloko nini oyo tokoki kosala mama ministre akoki kosala to président Félix po guerre oyo esila eloko nini ezobloke alobaki moins d'escarmouche akobeta bon alobi ke diplomatie eloko nini ezosala ke guerre oyo esila te guerre à Congo toyebi yango adversaire na biso toyebi bato baosala guerre ezala kuna toyebi soki tolobi totelema tokende na baambassade na bango bato bakobengaka bana misala na bango bakoya koyebisa biso ke te nde boza wana bino bozala boye soki nani boye tokoya boye bobani donc nde toza boye donc mboka lokola Congo ezala dirige na mboka lokola Rwanda epuis tozotala epuis toyebi ke Rwanda bato bazotie poids pays intel pays intel pays intel pays intel mais ntango bato wana baza wana mais guerre oyo ekende nango mpe tokokufa ekotikala kosila te papa mais ce gouvernement musaneni aza papa gouvernement aza papa na Congo toza na posa leader kaka moko président fo atelema abeta sete abandi baambassade ya bamboka wana azwa décision makasi oyo osilisa guerre parce que avec bathéâtre opo eza bathéâtre ya alobaka okutana Kagame takende okutana ne pourquoi basoli ndeni donc botina bana bato na fo bakende kufa bino bokutana kuna bosala bathéâtre mais eza théâtre guerre à Congo eza théâtre papa. Merci mingi guerre à Congo eza théâtre opi tokomi presque na suka parce que naki kozwa pied levé bozomona tosali sans lumière parce que lokola nautaki kini fallait kaka to lobela information na opi na ye rapidement sans lumière pour comprendre biso opi so eza likambo na tuni ote o est important okoki koloba otuninga makambo ya premier ministre toloba na boye gouvernement oyo ya Congo parce que gouvernement asama lokonde échoué et travailler échoué pour tout et travailler problème na biso to wana na Congo ba politicien ba trahir ndenge biso donc politicien ezala opposant na bata gouvernement toza na confiance na bango te parce que bango ni surtout bazo tamoko na saki moko bazo travailler pour na ba intérêt ya ba parti politique na bango vous comprenez tu évite maman premier ministre ba tie pour travailler pour na ba mentor neto yim kaza mentor wana photo tuna parce que au moni Congo lelo tobeta masolo ya guerre na nani kuna mais Congo eza vandi na biso ba congolais papa et va vandi na ba congolais pour nini nabi est-ce que yo yebisanga mutu asalaka na Congo mutu azosala musala na l'état est-ce que bazo futa bien est-ce que mutu asala na Congo ba prio ba matila la banda na Congo mutu ekozala sune ba mutu somba sune na Congo biso moto vendre Congo na ba étranger pour eteka ndako $100,000 hein salaire à $100,000 na ene kuna zali na Congo donc babiloko wana ezosala ke biso ba congolais donc tozo pesa chance na congolais te de toza ndo bato ba travailler na gouvernement ata boza motema mabe bosi bozwi bambongo ebele mais Congo ngo ti wapi to okenda ngo ti wapi na pesa exemple moko moke ya moke vraiment OK parce que so to lobi biso to uti poto so to ye ba petit la biso douane ebele to ke musika bato ka bazo débrouiller na Congo ba okende lufu longwa na Kinshasa hein o photo la poto sa émission mobimba yo longwa na Kinshasa kende osomba biloko na lufu okoti na ngola somba biloko na lufu kota na ona kini batala yo batrakaseri okutana nango na yebisi yo dozo ba te Congo ngo ezala ya biso to ya biso te biso ba Congolais
pourquoi biso bapeple tozonyokwa ebele boye mwa bato boyo ya kotanga bafandela biso na kati ya parlement e baosakana na biso paya bo barebele bango bo na parlement bino na bainstitution makasi bino ki rebelio ka bino mais finalement eza nini biso bakongole tozoluka nini epuis toza wapi tozokende wapi do mboka wana ndenge ezokendele papa biso ndire tokufa totika omona bike esengo ya Congo te na bilongi oka tozomona po bana pouvoir est-ce que biso totika omona esengo ya Congo totika omona Congo etongami to Kongo ne Kabila bebisaki Tshisekedi ko bebisa makasi o yela aomema Tshisekedi lowa sama lukonda bebisi premier ministre wa bebisa oleka sama lukonda do tozomona progression te mais tozomona ko beba ndenge mboka ezoko ko kita kaka na se nde paramo na loba yango wana mais fo ya to vanda mato solo la makambo ya biso ba Congolais ndenge tozo vendre mboka et pas ya étranger tokoya tokolobela makambo tozoteka mboka pa étranger tomoni bananga tomoni batebele balandi tokoya tolobela merci mingi opi pona temps ezaki kaka émission to sala tolobela po lokwa na kendeki Kinshasa mais déjà olobi ya motuya na kozonga lisusu po to sala émission ndenge to mesani ko sala ya banalise ezaki wabino mission no aspect spirituel bo peto na nzoto pe na molimo na collaborateur ne opi meke triple leader pona lelo ngala bino tosuki awa soko s'abonner na page na biso tozana de mission ebele boko sana tepe le 17 mai grand combat Uzike Tyson Fury kozala na kosala analyse na ASTV Media pona lelo ngala bino tosuki awa bye bye. Mais na Joseph Kabila bakangiyo na ba Anel voire même ba Bumayo monde atie baki obundaki po Joseph Kabila kindi lelo Joseph Kabila kenda oza satisfait Joseph Kabila akenda mais akenda te nandenge pour le tozana guerre guerre uza sema na est kuna Joseph Kabila zana kati wana il faut tout limura ba jeune ba yeba OK Joseph Kabila zana kati so moni bananga bazawana c'est eza Joseph Kabila azana kati président Lobike a moindre escarmouche ceux qui ba beti na attaquer mais ba beti 3 bombes na Goma eza kokwea président so attaquer te wana eza question ka toke kaka na président nga lobi a moindre escarmouche président ko attaquer toke na guerre na kokena ngo répondre maman na répondre non wana moins d'escarmouche. OK ça va rapidement okay. Na moins d'escarmouche président il s'est dit j'ai une armée mais mitema ya batu degré infiltration armée wana ya maîtrise qui en côté ce qui fait que chaque jour bazo kanga ba traite ce qui fait que ba ko zo même mokano ya kolongola moratoire oui nanga na koma pe wana ko combiner mbala moko c'est parce que notre armée est complètement infiltrée na banguna alors akokaki kosala pour appliquer le Kwanate, tant on va sentir que va très très basali. Et puis Batongo, à qui il peut donner ordre à va attaquer, bazar réticent. C'est ainsi que nous a temporisé dans nous. Mais et peut être botimbouma. Parce que dans la salle menace wana. Merci Mingbali, objectif président Torolobana mandat président Félix, si on a 5 ans Ezoya. Dans 5 ans au Ezoya, dans 5 ans au Ezoya, j'ai voulu ramasser étape wana. OK, c'est ça. Pour nous le dans moment oyo, nous sommes en pleine guerre. Dans 5 années oyo, Ezoya c'est un mandat au Ezoya. Il y a déjà 4 années quelques mois. Président de 1 à surprendre votre venir. Pourquoi? Parce que à Kozonga Simate, ça c'est de 1. Dans la direction Azwaki, il va évoluer avec cette direction-là, quel que soit ce que ça peut lui coûter. Et Seigneur va Congolais va comprendre qu'on n'a pas 2 choix à faire. On n'a qu'un seul choix, c'est celui-là. Yé, Azoke dans la direction, à cause de gouvernement. Bien sûr, gouvernement, il y a Sama Lukonde, que je salue en passant, c'est un bon monsieur.
babenga yango ba warrior atako bitumba ezalaki pe mais lelo nde toza besoin lokola bitumba ezali ni ba véritable warrior na gouvernement ezoya mais bobangi naza na yango eza nini na 5 ans ezoya oyo bobangi nini eza komona président balingi bakanga ye na bajeu ya bapoliticien. Active Media, aimez, partagez et abonnez-vous. Net escarmouche et comment les camours donc yo journaliste au monde net soki on dirait Fatia Bomi Moutou mais oh yo akoyeb sanga que na vie naïe dans la change de position sur des décisions importantes il y a vie naïe tu as foyer naïe tu as moi naïe on va capable tu as quelqu'un atomla musapi aspect spirituel oui Talela Fachi première année où au monde va mentir bah te belé bah ensemble bah à comprendre bah erreur où il y a salaki parce que interprétation à phrase on a battu les gens qui l'ont trompé assez ayebi le lengeni ni wana ukosai hein à ce temps pango mabunda tout ça kana été ok bah éviter place où il y a qu'un là voilà hein la CC là pour à Salarama solo mais n'empêche que les bandits à combat là sauf que on a pas appartenir plus la société civile mais na combat ya combat na la tâche tout il fallait la bande d'abord par féliciter yo merci la boania oyo na ebela kayo na ba aspect mususu qui leader dans le diriger un groupe musical. Mais je ne savais pas que ton talent et qu'au-delà, tu comme à niveau de la chaîne, la diaspora dans Rouloba. La seule personne, dans la télévision à Moura. En dehors, il y a des actions de ça sur YouTube. Vraiment, le monde apprend. Merci, Président. Vraiment, nous avons continué qu'on improve. C'est une fierté pour nous. Merci. Active Media, aimez, partagez et abonnez-vous. Congo, Baseleki. Congo, Baseleki. peuple azali kolela. Baseleki. Likola ba politicien ya moyibi. Baseleki. Likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. Mikolo nyonso koyoka masakre na Beni Ituri minembwe kokende mikolo nyonso koyoka Bayibi ba million na mboka Banzela ezate dele sage Maya mikoba peuple azali kolela. Baseleki. Active Media, aimez, partagez et abonnez-vous.